Dino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Et dit l'image, et là on sait yo, chicoté bango. Boutique d'habillement Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, au numéro 18 rue d'Aver à Lyon. Référence Saxe Gambetta. Numéro de téléphone 07 53 86 56 53, précédé de double 033 à partir de l'étranger. Vente de toutes marques de tenues vestimentaires, chapeau, képi, chemise, veste simple, pantalon, costume, pull, polo, sandales, tout pour l'habillement et la bonne présentation de l'homme digne du 21e siècle. Ça paie comme jamais à la boutique Ephrata Mode Lukombo à Lyon, en France. Des véritables marques d'origine en provenance d'Italie. Commandez dès à présent vos tenues vestimentaires toutes marques certifiées d'origine. Des griffes, Yohji Yamamoto, Versace et j'en passe. Dolce Gabbana. Ephrata Mode en Lyon, en France. C'est la grande marque d'habillement signée Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, toujours à la page, toujours à la mode. Bonne année 2022. Ephrata Mode, Dati Lukombo, la bière d'Élix. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Ouais, merci na balandinyo so bomesana kolanda ya bino mopandisa ngomone na mboka lelo toye na mabele ya ba maestro na biso maître Beja na ebité so ki za terrain na ye mais tokuta nikakawa po na ebike awande terrain ba Peter Kamba grand garçon et terrain ya ba patron Albino. Ouais, c'est ça. Albino. Ouais. Albino Mungindu hein. Voilà. Awande mboka ba Albino Mungindu Montfleury. Donc le lot toyaki awa ko sepela na chez patron Albino Montfleury, Victoria Yerobeta awa mais tokutani na yo maestro Beja. Tout seulement mukenano. Hein, bonjour d'abord. Bonjour et bonsoir na ba tout bazolanda biso. Vraiment tout ça vraiment de cœur et tout ça vraiment nesengo rosolana bino vraiment na musika. Oui mais ndenge tokutano boye Paris ja ba sepeli po ba mono pe kala. Ouais, Paris, Bassepeli, parce que Nabima champion à Paris 2 fois. Voilà quoi. Nabeta, il que Makoma, na Paris, na Vince Georges. Nabeta, Tobuna na Edingo, na toujours na Paris. Voilà, on a le boulot manzenge. C'est-à-dire que Paris, mais ça, on sait. Là-bas, na Paris, on est champion à Bangoye. Oui, mais ngala la biga kabala Paris baza ko sepela yo malamo ko momete la masolo ke yo beta ilki yo beta
On va dire polémique, yo moko avant boneni. Eza polémique était dans le but vérité, ba image ezali na beta unique aza apesaka azali na 1m90 comme ça. Il qui m'a comment? 1m90 apesaka 120 kg comme ça. Na beta bon yo siko yo so total yo na il que différence elle pas match ezali, pas match ezate mais na beta dans 10 secondes. Na kota bo armologue liboko ebimi kombe sili. Voilà ba image ezali hein. So Tunis aba kuzinga aoyebisa yo. Maître Tigre aoyebisa yo. Na beta na Vinicius George ba mona. Die dingwa toka na kati libulu manzengele. Maurice Loma mona mandanga atoka awa na France. Ça serait na tokisa bango tout ba yebi ke vraiment le roi de tomber. Soko meko za nango ke na gauche na betio. Mais o ne mabele mame vraiment ne to bonzo ta Orléans o mabele mame. Ouais, tout le bel moi sport parce que on a identité nanga mais les lots vraiment que c'est un trop na kati ya Montfleury. Voilà qu'on a sur Orléans, Victoria, Eleson, il y a King Kester Emenea, ba ki ko sepsaban Orléans. Bazaki au grand complet bango tout ba tout ya le ba Zoebela ba Nyang Patin Nyangi numéro 6 to bango tout ba Telesi batali kolo bango tout bazaki vraiment tout ça qui vraiment content et vraiment et c'est vraiment exactement na moko Orléans grâce à Venabiso Albino Mungindo on a grand boss à silence voilà quoi Montfleury. Alors yebango ke maloba oyo bimisi ezo concerné yo moko parce que nga na tuna kiyo kaka na biso ko Paris ba sepeli mais yo moko komo bimisela ngai ke obeta osala bobeta osala bo mais ozo ba ke ba droit de réponse yali. Oui non bangate droit de réponse na bi ke zali mais lobi ka vérité or okosa kota na YouTube amona voilà bango tout na tengi ba combo vraiment na sakana bango loko la balle na sakana bango balle tuna prof Charlin na Bruxelles showman kobo sans fatigué alors biso et le razana kana regret on a un regret faut na bête les deux disciplinaires wana maître Tomato na Issa de King baso na beti bango rande sili mais bango tout ba na Paris awa ba na Bruxelles ba Caïman ba Ikong wana bango tout ba yebi ke oh le roi de tomber ba bête parce que na champion en 2017 je suis champion en titre 2017 je suis champion en titre 2019 il y a Rumba en plus Rumba c'est ba Chebino tout na kati je suis fier d'Orléans, je suis fier d'être maître et je suis vraiment fier parce que vraiment oh non c'est la vérité. Toi la fierté vraiment il y a Orléans. Voilà. Ils ont concerné maestro Ngaïté. En plus il faut que ngana capitaine équipe nationale l'Angola. Capitaine à bango yeyo. Cap de Ojibenja, toi na capitaine à bango de sélection makasi vraiment. Toi vraiment ba nga bazwa nga na pété parce que ba yebi vima ke non koto musale zali technicien makasi nga na buna Inter Africa et pas moi mbaté ça que son nom repose en paix na buna Inter Africa na kini kuna ba technicien mais ba yebi ke na de makolo ne ba bunda nga na bunda raté c'est ça la différence. Mais batumsu bato tangi wana bato bakisi bana kasi wana mais nini Maurice maître Loma Maurice mona mama ndanga matoka yebi atoka biga na kisi Kisi mte bigisa e ba image ezali. Bigisa ne no beta to beta. Na beta lokola moyiba bouchon kisi ne bigisa e. Soki ezaka ko kisi te mais na beta e pe na gagner. Mais ya beta lokola moyiba gagnanga. Ba image ezali. Mais soka gagner déjà que ça le côté. To ya kana pona bombo na musala. C'est-à-dire que kola sama musala nga na yebi parce que ça mutakisi nga na technicien. Bon, il est pas allé technicien. Non, ça technicien était allé né champion ya litre 74 kg na libre. Pour ya poto na bongo. To ya compétition parce que Angola me tinda awa. Na poto bazana ba di Congo na Lyon. Pamphile voilà. Ba débord toujours na Lyon. Bazé belé bananyo de Lyon azape na vie ce genre si je me trompe pas. Voilà. C'est que bango tona ba yebi que oh vraiment que non machine. Na les pas en pamate babetama na Angola babetami awa mais on dit qui c'est big ça bango so tselinga tous les textes c'est nga texte na dabetanga bon sur lo nezanga yo za kisi non nga na priaka ba fe na nga mais sur priaka on gagner non te voilà bon nga c'est la choix na nga na préférant na ngai na za technicien mais na sela na nga nzambe bango ba boyo ko za ba technicien pour za pema ba oui ba ke sima na ba kisi modere dit ko nga ko rasuste pour na ba na obeta e akomi na 100 kilos yema ozokomi ko mkita miko na komona kitso pe na 80 na 90 boy mais nese ba on obeta ba tous les techniciens na longoli mututé na obeta ba on
il a qui m'a il a match retour banana bimisa épaule il a match retour voilà tout ça vraiment on a vraiment ma fierté à Orléans mais que va mettre basé belé na Orléans va mettre Tigre Feli tout ça na massa na sur champion nani Lewis on sera champion na bourse tout ça na massa na ngai Vegeta voilà bazo bunda vraiment c'est que Orléans vraiment va mettre baza vraiment actif bazali nazaka ngamote baza vraiment belé massa na ngai Tribo maga comme passer mais azaka mutamakas ça dit que Orléans vraiment il y a là tout il y a tout vraiment ba vrai chéri. Merci Orléans, ils ont la vraie chérie, ils ont la maître pomba bazali, ba sportif bazali. Nena tuna mutuna moko. Na moni moi muke ba maître ba diminuer ko beta ba civil nanzela. Non, moni biso zali ba maître vraiment ba maître. Oso mona ba o ba sala kana ki pomba. Il faut ko différencier entre maître na pomba. Pour muto alango ninga na obete pona sayene. Pour de nga na obeta na ngai. Si on a été pour nous, so civil a provoqué au Tigaï. So tout le monde à Orléans, tout le monde à Paris, partout dans les Caraïbes, non, besoin d'une éducation, non, autres on a dojo, éducation à la famille, éducation dans une école, puis besoin de tout dans l'église, Bunzambe Pezali. Voilà quoi. Na robetara muninga de rabama na beta qui est oh, nous sommes aussi des parents, date au col, tu as parents. Obetsuko muninga pour la kisanda kunini. Voilà, c'est un peu ça, voilà que mutu est ça la biso. Voilà. Vous vous rappelez morceau civil a dérangé wa. Ngai soki le rôle civil on te bien ba si pumbulu ba chibwa soka tumboli bomele ka moto obise que ta ngata mona maboko na ngai ngati yango na palente na le roi soda te go na bosa na mundu ki na peso 18h ebeti yimo da comprendre que non c'est que joyo ana jour wa bundate a obeta ninga mais pena tika kena imo amuna que non muto obetanga na pesika conseil pa kena ya mais vous avez mingi te ba mettre le lenge boy ouais puis et toujours comme à belé parce que au monde que tout comment copier ba micro ezaka nzelo bimelite biso to bimé pas bateau baza diké bazo ko diké biso ba tiki nzela mo kitoko ezaka ko sozo buna nzelo fingisi kabo akabo ofingisi ba kanga machine de guerre to ofingisa bato belé tanga za kacher na za boité kacher za patron kacher azali. C'est un professionnel. Je suis un tangimi bale wana fumambanza na kangala machine de guerre. Au portable penda na moté mato otenga pona plaisir autant. Non, wana baza ba vie, ba vandia. Mais no beta bango. Ba koli no beta bango na beta kangala machine de guerre. No beta be fait kabo. A part so longoli kiss mama ya Samia ba tchongo peme no beta yi. Mais ce sont mes vieux. Wana baza ba camarade ya papa na ngai. Papa na ngai ali Miss Dona Benja. Tona ba père na sakile ba mona nga to nga na bima lokola mwana. Mais na bituma ki mwana ezati ba tcheba na beta ba. Kanga machine de même maître Shaolin. Yemo ebima ke non, azo ba tomber. Magé mutala kana na sanga na Paris et dérangeant mukongo na bosse na te wana mauvais souvenir. Mais technicien solo ezandi na Congo. À part ba Fibita Otao et après tu as comme na Shaolin. Ouais, Shaolin au copier Shaolin. Après obige Robeta. Kasi technologie a changé. Ba vie to lani banzela na bango ba tigeli biso ba lexo ba technique to copier bango biso pe tozo ko créer et ko créer lokola na tomber o il y a maître Shaolin. Bon nga ngobenge Shaolin trop Shaolin car qui maître pe il rappelle trop té. Voilà aya ko mateti pour rien. Voilà Shaolin, ça dit que Shaolin nga zabongo a sala mutalaka nanga pe na donka yango pe na sala yango pe moi ma ela donka c'est bien na donka na ba tomé na pas mimba Texas na pas chao to ba te belo wana ko tsheba tomé na kasenga na zwa yango tout na tchango pa na ngai so nga pe na baxi ba vitesse na nga ma belé lokola imana nga na obeta yi ve mantuza yuma ko botanga communauté po na obeta yi c'est nga na boye bango nga ma tous les techniciens ba kima ngai nga tous les techniciens ba kima ngai. Voilà. Oh, on a roulé barré, on a mis barré sambel na bango. Voilà. Mais bakim na bomba bitumba. Ouais, bakim maman moni biso pas kozala kachibo kachiza eza to aneza qui professionnalisme. Eza art martiaux te ezali oyoko le loko moko boye après que l'action lumière ba bien ngolo nga bien ngolo lumière ba l'action vie. Lumière ngozanini. C'est vite. Qui c'est? Vie. Bien ngozanini qui c'est? Vie to vivre yango. Eza qui c'est? Oye be loko sala bo ça qui faut dans l'action ngo. Somme dans l'action ngo te ça ki lingi yo te. Nga chaka zula ipse ngai. Pas comme chaka zula nino na Toulouse. A comment na Paris?
Oui, tout na Chaka Zulu na Toulouse, c'était en 2018, na Toulouse, Akima, après, l'image est ali. Mais je l'ai la machine. Bangaba Bunda, après, tu es au Kaboli, Bangonga, habituellement, c'est on a quand la machine, à ça, on vient à Nanyo, Chaka Zulu, ko manqué. Après, comme ici, Matindika, Kaboli Bisso, voilà. Mais le tricage, il y a trop entre nous. Ezara Makasi, tricage Makasi. Quand on a la musique, il y a parti de la dormir ko, on a kimi et moi muke. Kasi biso to sala avec bongo. On a moni nga maboya boaxi. Aboaxi na nini on a senté. Musa biso to sala avec bongo. Ça dit que sport ezara bongo. Sport ezara bongo. Siko minute on doit beau travailler té. Eso sanga oté? Non, tous autres travaillent non tu bundati. Bundé quand? Oui, na bundi le 3 avril. Ben moi je suis allé na bundi le 3 avril. Na bundi le 3 avril na Bruxelles. Zaki écoute les gens n'ont qu'à hommage maître Charles qui a organisé une fois encore vu. Magé na obeta na ngayo mais vraiment yo no savent que non catch na Paris, na Belgique ou bien na Europe, surtout nous les Congolais, les Angolais. Quand tu as qui est liboso, kolongola moi qui mater moukier et tout comme ba pro vraiment ba pro, c'est grâce à toi. Vraiment coup de chapeau. Venant na chapeau tu mets dans les lunettes. Voilà pour nous appeler son beauté. Voilà quoi, c'est-à-dire qu'on a autre bunda et ça qui hommage, ça qui vraiment na mais il vraiment très bien, vraiment très bien vraiment. Alors, na musala no ya catch bando banda yango nandi komi lelo. Est-ce que catch ça a ajouté ya so âge moins comique et otika to faut continuer encore comme on otiki mubangi. Bon, ils ont dépend des gars na paiement na ona makasi na yo âge ezali mon paro m'appelle comme 65 ans il va les mener mais na ba team suba na 65 ans na le roi ba shaolé ba kabo ba vient na kanga machine de guerre ba vient na litanda jaguar ba vient na libération ya bali ko tika te ba vient photo beta ka bango sikoyo faut que beta ka bango batika surtout beta bango ne ba otika surtout yo ke bango maote wana zaka vie na okele mawa sinon ba bien ngem poli rien. Faut que beta bango mo bachoma na bashi mo beti vraiment vient bien non te na susu na ajouter na paiement là je na ndako ma bibi wana voilà ko faire ba faire ba otika mais je vous aime tous je vous aime on a beta rabino. Alors ba combat ni obunda kacher ni obetani na ring au santa penda que oh penda mobali après ça a meliso be paiement. Oui basé formé belé basé formé belé. Na Bunda le rôle na Charlin déjà avec dans Charlin à Paris voilà vraiment na sala 3 heures ou 4 heures du temps mon kongo bouger te pour a tchakinga mutalaka malgré to gagner qui pour ma pérané mi balé na mabélé alibita mona ma pérané to gagner mais na sala 3 heures du temps on a tellement raté banga benga ba pompier ma belé voilà c'était grave comment peut katani ezaki bien comment na Bunda na Maurice Loma et les capé bien. Yo Santani. Maurice, na mona kaka ke kisi vraiment que non oui. Parce que n'anima que kisi mezalaka. Azabe na technique parce que ça champion ya 74 kg na lutte libre. Voilà, sur tas qu'on a ça lutte na ça jiu-jitsu. Pour na sentir no troisième dans na jiu-jitsu. C'est que na ba technique belé, ya monde ba ki mangai. Ça dit que na Bunda di Congo te mais na sepla na di Congo ça ne kam moko to na sepla na mais c'est un bon technicien azabi parmi bateau na la nape le na bango DT Chao oui na sepla DT Chao to Bunda na yepe na sepla na ye c'est pas kache ba se belé bongo Samagura non Samagura non na Bunda na été Samagura on a charge Arando code 16 wana Azawa. Mais c'est mon petit Nobetaye. C'est mon petit mais Nobetaye. Aïbike oh. Ayaka awa mais c'est vrai que moi des autres mots après voilà attends na ba petit naé c'est moi des autres baba kaboli na petit va yeba penga après bi non so bolingo ke buna na ring awa na libanda te. Voilà quoi. Et comme qui mais Simba Tindika voilà attends na petit naé ayaki ma ki non ça ma bon c'était so lingi toi le ring yo za Corias ngana technicien na obeto fuma balma ki na beto makabo to sukana voilà ba image pesa na Toulouse pe sosu ala nanga mangu to bunda tina sieti ba pexi so ça da défaut déjà à sali art oyo Samagura charge arando na nga play na bango
na play na bango mais voilà na beta na bango oui Chamagura za champion na lutte hein c'est que bato tout nga na tangelo ba di Congo champion na 74 kg na lutte gréco-romain mais ça va lourd hein ouais tu lourd na makoma te ma baza ba lourd on a ba sala ba fierté na biso vraiment na poto wa que non ba caché ba na kilo vraiment ba jeune qui au bunene mo se dit que zo bunena mobali vraiment ko et bon on va makata ba franchement ah ba franchement c'est que ba tombolo ba tchona lipera ba mio est-ce que obi na tira tala combat la bango ba sauvage hein ouais Samagura sko ne aza trop sauvage mon ilki aza vraiment na douceur mon abuna ayo ka mama ouais aza na douceur aza mutakana yeke ambuza apanya mazane mutu ya douceur mais ambuza apanya kaso sakano suite et voilà mais aza sko na douceur a brutalité mais dès que Samagura aza trop chaud brutal ya wana vraiment voilà zomo le na kati Orléans to na ba kiff wana kama na nga souffrance kiff toi vraiment Peter Kamba grand garçon voilà bazali belé yana no ministre Ponela la ville est calme bakadima 1m95 bazali belé babobo amaral ina busanité vient na lomeka bafudintsoni salon lomeka na Orléans so ngba kato suki bien o mune o bakati ngo boy même takate ngo maître Didier Pagna motema ya mami des longues jambes bien chargées ndakate nga suki oyo mais nakata salon le mec pas bienvenu voilà quoi alors maître maestro dernièrement na réunion moko boye bakacher na choisir les rois comme ça choisir les rois oui na choisir les rois les gars ndeni oui kuna ezali vraiment na choisir les rois ezali ba grand maître nyonso to ba grand maître nous on perd des profs tu bien ba prof toi tous les profs au monde ba Litanda Jaguar ba venanga libération ya Litanda abundance mais là sauté hein ba fait baza en forme on a ki liboko tala liboko vezo azo pesera toujours vezo ya azo to beta bango po batika musala wana ba fait vraiment ba conseiller ne bazo pesa ba conseiller bongo ko pesa sur la station ndenge bango ba batela ki eloko wana biso beto batela ngo to sa respect ba mikolo polo bi baleki ba yepe na sima ba batela ba batela pe musabi ba pesa sur respect c'est eloko ngana sepe na bango ngo to na wana ba fait mantusa yuma ba vice kadima ba zape wana ba nanyo tutanga tobi nanyo nani Rachidi Mambole meilleur technicien Mambole ya chaka ba tomber abeti shit na likola ti o tomber non ngai beta shit na bumwana te mais na bashi na beta shit na shit a bashi na beta ngo parce que naza cobrat na beta shit a bashi mais ya balaba ne ba beta ba toucher ba baramion na beta te na chance wana te alors on a ba technicien à part champion Mambole yem tabe ta ba shit pena ba benga ngoni ni ye aza cobrat ba amerika so asali ngo ba to betela ka ma boko photo bo so ka maintenant troisième corde so ka mbeti ngo sadi que raté on a le roi qui sinaye tomber na nzoto c'est que ça bien toi c'est dire que ça musala tout ça rango ya ba benga ngo qui professionnalisme ça dit que tu répètes des choses vino mané ya ngwana to ya ko répéter que lo ko wana ti eva na mutu c'est que vine ne ya ngwana voilà qui na kayute so que kayu pempe ACP non mais vraiment vine vraiment ya ngwana tam da ba na 6h ti 12h azo sara entraînement. Voilà, après que Moussa Souna 15 ans, c'est ça. Oh, le roi on a choisi les rois. Et surtout, parce que sauvons la lutte congolaise. Voilà, c'est que la diaspora, on a poto, la lutte, c'est que va mettre Nzimbi, Nzimbi Koy, à Montargis. Un grand technicien. Il veut sur un technicien, un petit. Alors, comment est-ce que Corias pour via Vima, tu as vu ma casse, na bras volé, tu as vu vraiment. Si le vaisseau mérité ba chapeau mais ngana beta e ngato tanga ba donso so beta nga bango tanga bango ngana bomba bazo yo kape yo ba to ya mabango na beta nzimbit na ninyo na Toulouse ba image ça le 30 juin jour indépendance ya RDC na beta ba image zali na beta c'est que ngana ko sarate parce que na le ko na beta bango tout sauf mututé parce que na sir na parce que je travaille. Ouais, je travaille, c'est que là, je travaille pour nous que non, n'est-ce pas qu'on a coûté na bango te mutu tout coûté na nzela ngabi que na betaille. Mutu so coûté na nzela betaille. Alors maestro, tu pour na kusuki ça, na landa ki image moko ya
kulutu na yo kangala machine de guerre kati bakaka mwana lifelo kisi na kisi luka banana bakaka wana kaka kisi na kisi pecho ezaki en plus ozo provoquer ozo benge mwana wana non ce sont des enfants ba lourmata so ba lourmata bien que lourmata ce sont des enfants basa bana voilà mais il pas un sauvage hein oui mata sauvage on a nino longia so bien que so ki Satan ouais Satan te longi mabe on a Satan mais ta nanyo pecho na mwana na nanyo bakaka c'est un beau gars mais que pesa kisa comme longi mabe so mo so tele longi na ne longa kisi normal so mwana na ko keta ko samba za technicien rien bon maman na litaire no moni bango mbale bongo ba litaire makasi mais kisi Karabaka lifelo akepe lifelo non na betaye bango makasi bango kisi mais kisi kasi yango bango ba poni nzela kisi na zui mayele so tondo buna bango bible na poche na milobe déjà bible na poche na ngela na bible turo na zui bango mayele bible maintenant tuno question moko ya kulutu na sukanga la machine de guerre sala ki émission moko boye alobi ya ko sangana susu na ba ko bunda susu na bandeko ya arc-en-ciel ti. Non, arc-en-ciel ezali club. Mais bateau baza na kati arc-en-ciel ce sont baza ba petit naie, ba master naie, na vienne azaro na ma sosa yuma les doyens et na biso to ba le ba koko naie toke na kuna. C'est la famille et loko oyena okende kuna te pour ça club. Mais bateau basala ka kuna na kati asolana bango tout bien. Toi eloko moko ezate na kati ya famille ma ke les anga raté mais basulaka toujours bilama c'était na kati ya famille. Bon lobaki ata basi mbongo ya ko bundana bandeko arc-en-ciel ti. On loba ko moki ma bitumba ope ma peti. Batiera na imana babuna na imana so babuna na imana mbulina na nyot na action za kutut. Action za kutut pas à la kuna kadima pas à la kuna bazebele kuna basala kuna. Voilà. Sora bo buna seka kimi bitumba acha mbongo ya kimi abo ya bitumba saka na mbongo na bana ko mina pema ve obike viana za mutema beka machine de guerre viana zwa chambre mobimba acha nimbe tuni lokote acha mabende na kati kuna acha nino tapista na kati wana yango pesa la entraînement yango mutema be to ayi vraiment chongo na palais ko betela ngona palais na ko viana ke na pas te njona sa entraînement na palais yango ki abiki na arc-en-ciel okete parce que déjà biloko na tout asala yango na palais na ye mais ve donc bato bakina arc-en-ciel bazanga ni babiloko na te kasoko kima baningati biso kona tokena poto sanga na famille na biso za mutoki foto sanga na mutoki ne bon tokena pe pas mettre tigret zaba kuzinga na ville Saint Georges tokena c'est la famille toki to sangani c'est ça la famille foto toka to sanga na mitoki na biso taso okomo kima biso oza kota yo moko c'est que okomo ba dage pe me ko mukuse. Voilà, Arbeta Manaye, quand la machine, tu vas ventir. Oza 2022, ba nona 4 T, ba 90 T, ba 86, 80 T. Ouais, be pogwana, c'est na bino, c'est na biso. Ba betama. Merci. Sovia ko quitter al barrage dans na ko so bunate ba petchana ba na vitesse en B. Botaka so ba koko na ye. Tout ba na nete me ba koko. Talara, vieux bokoli. Na venisi bino ke non bali botikara mune bosali bor wana oyo to sangana na Ville Saint Georges pour na non to sangana na choisi le roi parce que to sangana choisi le roi na ve bo pesa soka ba conseil to batela musala to ba nenge ko respecter bino mamebele voilà quoi c'est tout beau kazaka ba commande nenge shola zo organiser pour makambo ki ne liboso mais mama bitumba botikela biso. Merci makama bitumba botikela ba jeune nenge maestro lobi botikela bango vraiment kulutu kangala machine de guerre bambo te peso ali maton sayuma vie na biso les doyens viens ko tanga douti tana sou fait maton sayuma Shaolin prof Shaolin ko banga noter nana Thomas Sika so que je dans tout en mouké le rôle de Shaolin qui est fort maître Pouma viens na ngando na Pouma noir loin des yeux prédicateur tu es toujours là to le là au makasi fait Liloba Okabwana, ezanini. Bon, Liloba Okabwana, ezake tous les techniciens, je vous promets que non, pour continuer mon entraînement pour Borbetama, pour ngavement na osala cardio nyoso, tout ça là. Bato pe na betaki, ezana op ma bete. Bino bo travailler sur pour bozong ça, mais ça pas c'est passer toujours un peu na travailler. Bino batakisi bakaka, ba Maurice Loma na suna mona ba Die Dingwe. Voilà,
ngana na ngana eloko banga te boyiki bomela no pema mais na suivi no système asika bible na poche voilà vraiment na sepeli vraiment na journaliste na biso bomoni aza vraiment na toza na nga polémique te mais na bika na vérité que na obeta bino tout alors pour suki ça robeta bronze pour suki ça die dingo uchi obunda na Mbujimai si on a le Lubumbashi kuna na Mbujimai ouais impression les années ouais na sepeli vraiment alakisika biloko azo epa ya Shaolin po ya sala wana eza biloko azo epa Shaolin parce que maintenant qu'il n'entend pas Shaolin ba technique ma ebele po be dingwe bazala ba technique té ba on ka kiss na kiss mais Shaolin azo ki abani ma ko ba technique ma ebele bele ya moni komala ka kene kuno ya moni makamoni sami bongo abeti éléphant oh mais dingwa na kisiti ta ko perdre ba on atikela ki o kabo pesier o susu nanyo maso la kana ninyo na Allemagne comme on a nani comme on est kimi nga susu boy yesu apé susu c'est que die dingwe ba tebele ba lingi to ba seka ba kisi que ve Shaolin aba seka ba technique mais so ta bata komanga na yo au moins que technique ezaki wana o le gars na Paris technique parce que avant n'était pas technicien mais félicitations vraiment bravo vraiment aux vraiment awa voilà quoi ya yebike au capitaine wando ina ngai ndoi mwana ayebike oyo paka merci maestro merci voilà, vraiment merci vraiment ngana peso merci et na pesi ba to nyonso ya chaîne na yo bo s'abonner vraiment Panza Sango ya Congo vraiment bo s'abonner vraiment voilà quoi bon ba mettre ba monani ba mettre ba ye ça dit que na yebike to bani de to lo baka déjà le sous ko lo ba pona Orléans tu as vivre Orléans gagne toujours voilà quoi Maître Chigo Massamba na pesi ba mbo théâtre wana bosimus to asa mukumbusu masalanga ya bras levé wana Maître Chigo Massamba na pesi ba na ekomate tout ba kengele binta ba Tanya Mwako ba Judith Mwaka ba Telma Montero voilà Massamba Fukiakanda Bertin Massamba Diangizila prof oza toujours awa ça dit que Nadine Mankulu Michel Mankulu Tabita Mankulu Douceur la fille à la peau blanche voilà quoi Michael Mankulu ta famille Mankulu tout na pesi bino bambo théâtre Anna Domingos maman no Owen Deuma Eldi na pesi bambo te Vivi Malambu maman na Ravi na Dievi ba gros bisous sika bozali Magui Soki na pesi bino bambo théâtre quoi Ban Orléans merci Ban Orléans merci Banaya Fleury Fleury les Montfleury aux atona Montfleury toi na Montfleury chez Albino ouais chez Albino voilà on a vu na biso Albino comme ma vie ça va pas na suka Mungindu voilà comme ma vie ngana Mungindu on a vu vraiment Vanessa staff toi chaque dimanche je vous invite chaque dimanche banane sur France ban à Paris ban Orléans chaque dimanche boya chez Montfleury Edino yoza fin utaliki ozate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango